le lion est-il le roi des animaux? Pourquoi le lion est-il le roi des animaux? Pourquoi le lion est-il le roi des... Pourquoi le lion est-il le roi des animaux? Il a apporté une telle parure. Santé tu sais que moi mouké et si vous ça va mais il va tisser à répondre il faut d'abord que vous mettez donc au total là il doit la vie de tu sais que là les vieux puis mourir il faut nous ambassadeurs à répondre à l'autre mettez on peut au total là de l'exagérer c'est ça bon David ça va Nzamba sous excellence Mbongo Nero Mbongo vice-gouverneur atindaki nga na mama ye mo basalinga baexamen maladie emonani bakangi nga na levi epuis bakangi nga na maladie moko banyama moko boye epuis na hémorroïde donc naomela bakisi naa na repo naa na ndako yango bandeko bayoranga nga visite baza na papa Johnny wana Sinisé epuis Delta na makala donc nasepeli nayebi ke bato balingaka tusiki tomi na Dadidi Kambala na mikolo bokomona ngake naza pena na repo moko ya ba 1 mois 2 mois na na ndako bavandi nazosalaka bapriere na bino bapriere na bino mti mosalaki nzoto ezonga soki ezosengaka lia bien mpo na récupérer santé mpona bakisi nakomi na suka nzambe asungi comme maladie emonani bakisi mpe ezosala mosala nango merci kaka na nzambe mpe na bandeko oyo bazoya koganda na visite natieki kaka na bino bakibonelanga bapriere bapriere ezosalanga bien merci merci mille donc nous sommes les miens baproche ya Dadidi Kambala tapis rouge tusuki tomina soko moni ngai papa ntsakala moto akala ya Johnny excédent pomba sika ya mwana omoni Sinisé omoni Makayo omoni Delta Force Serge Paladi ya sisikusi akii donc ekoranga David visite omoni tolingaka fa moto asala mosala po nzoto ezala makasi nzoto ezala kolongono so nzoto eza makasi te mwana osala mosala eza te tolingi te ndenge bino bato poto bandeko na biso bapoto bafrère bapapa bamama baleki bozalaka ta mosusu nde botalaka boza na ndenge bojijaka biso ndenge nini mikolo wana ya kondi boye ndenge mikolo wana na nzoto eza bien eza nini kasi bozolobaloba deja yango tomona eke biso mpe tokorendre visite mpo tosolola na ye toyeba qu'est-ce qui se passe lokola ye moko alobi ke ça va un peu maintenant aza na repos donc soki omoni ete eza repos azose repose na ndako mpo nzoto ezonga normal azongela bino ebisembo po aza na bapiese ya sika azosala 99 jours tolingi ntango banda piese wana bomoni na nzoto makasi yango namoni te korendre visite esengi mpe basoutien na bino ndenge ye moko aza wana basoutien na bino mpo ezala mpo moto falia moto azwa traitement malamu moto ase repose o nayebi ke boza ebele bolingaka sosoki tomina donc ye wana azali awa toyei korendre visite po achaque fois toyebisaka bino évolution ndenge ezokende ya teke boyokaka mais pourquoi bozoyebisa biso te pourquoi signalement eza te donc ye wana toyei korendre visite mpenza na résidence na ye donc moto ye nzambe bapriere kaka mpo bopesa bino na poto ntanga mpe nabelaka botyanga na bapriere na bino ndenge mpe bino tosengi na bino bapapa bapaster bamama bopriaka mingi mpona tokimisa diable wana walingi ranger biso lisusu. Non, merci kaka tosenga bapriere nzambe asunga kaka ezoleka nango bien ngai natondi nzambe mingi soki nzambe liboso ya bikomona tosi soki nzambe azali vraiment tokosala elongo nga na sepeli dadi sikoyo azalaki boye te so azoloba kuke bien ozomona vinake oui on peut reprendre c'est bien vraiment c'est une bapriere na bino vraiment mais dadi aso travaille sur mikolo repo oluka ye te leto tongona filma sike bino na dadi mikolo oyo aza na repo na nufo bona na ndako wana azolanda bakisi na ndambo na basomela vraiment boluka ye te mais mabondeli na bino nzoto ekozonga makasi apesaka ndenge asepesaka bino wana bato nyonso panti kua
monsieur Bio azo mani courage na vie que c'est la famille que qui sont vraiment grand fanatique à Dali tant que on va tenir sur l'angolo j'ai évité qu'il ça là notre ami azo bien dans les ponanda à Flora Miobono à Pobikala à Pierre Malongo Pierre donc notre ami les louer faut Pierre na on ça regarde des semo parce que tout le monde les gars tout le monde ça m'a bien ça a plaisir tout ce qu'on va tirer au monde na mon tête azo ngaloba bon azo ngaloba leta ni et minga olobezaka to olobaka ki ce bomoni licence na biso ezaka ki koyoka ndeko na biso oyo tosala ni mosala moko akobela biso nde bato ya liboso tifu tozala na mpona koasiste yango toyaki koasiste tomoni mpe ndenge ezalaki na debi na ndenge akomisi koki nzambe aza kosuka mais nano akomi makasi te nzoto eza nano makasi te aza nano kobela aza nano sukir na repo Rémi. Maman Yassika 2020. Je me prépare Maman Yassika 2020. Yaya 2020 agoyo. Papa dit la biso Yaya dit yakatontonga. Yaya dit yakatontonga. Yaya yo kite. Yaya yo kite. Yana yo kapoete. Yaya bakufa yote haya. Yaya balekina yo tolika kayo Yaya tolika kayo yaya. Yaya don sotisi Donc c'est là Yeah.
Nazolota
Tolo baka yo bombela ka butu tikabula mutema teboko oyo sali ezadi. 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 Balukala sadi. Bakulu ne pa ici. Oyo bimandenge nini. Obi matato kende. Ela yesa liwende nini. Obuto nini yadadi. Ote 500,000 rolé. 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 C'est bon.
Yena dina kangi batu bandoki. Yena dina banjo finga batu. Yena dina jo finga batu. Ese mo dina boyo kasote okufi. Kotika dia banda. Kodi suboke mutobe la fama boma ye. Yena dina suboke mutobe la fama boma ye. Oli bobo ma da diponi. Na banjo finga batu. Ya na zobo ya kesi. Kotike loko. Kotike loko. So batu liga da dia zobe la zobo ya. Mona mwe. Kotike loko. Kotike loko. Kotike loko. Baba, la combina madie. La combina madie. Ya. Basi jo sote ya combina madie. Mon amour. Bale ki jo so bale ki yo. Ya daddy sanita timo e pour la vie l'Italie ta voilà te papa. Papa pour la chérie. Ala la tina chopwe. Papa pour la si n'avais dit bah ça va bonir la musique bah aussi dans la vie comment dit bah daddy a oya Hey.